alias Joseph Kabila, lelo azana pouvoir. Donc, binomoko bomoni qui a travaillé pour l'intérêt général yambokate. Lelo arme. Oh lelo balakisaki na Kinshasa le 30 juin. Balakisi mindu ki moko ke Congo azana mindu ki azana bachar de combat. O babimisela ki babatu ya Budu ja Congo, o babimisela Jean-Pierre Mbemba. Mais na est, basi na biso bazo za la violer, batu bazo kufa. Nani bibundelo ane bimakate. Donc pour nous, ezali qui est parti à est. Nani Joseph Kabila assez à Kabiango et pas bande konaye nani rende pour na biso to côté bandeko babolingo bino moko bowiti kolanda na babilili pe boyoki ndenge nini ngambe ya mwana mobali liboso ya kamera mwana ya poto bandeko babengi ye pe mwana ya poto asali mikolo ebele na poto me yoka ba raisonnement on dirait na tango Mobutu azalaka soki neti tango mosusu marche salami ba char de combat défilé. Allez, après Mobutu abandel ko sala que chaque mois aya bimisi yango ba peuple botala ba char de combat oyo marché qui na date ya le 30 juin yango yo après bazongisi yango na camp après un mois Mobutu ayeli susu ba peuple tala ba char de combat et marché qui na fait ya le 30 juin yango yo ba peuple ba moni po makambo bazali ko loba ezali ata na sens te. Donc lokola ba arme bibundeli ya mboka ezali na kati ya bakamba bombi yango na esika na yango. Donc pona ye lokola lobi ete eza komona na lisusu te. Donc pona ye lingi ete babimisaka yango tango nyoso balobaka ba diaspora ale tala ba arme ya Congo yango yo esika ebomba babombaki yango yo ale botala yango yo wana bango babeti maboko mais ezali pasi pe mawa bosalaka ba déclaration ya kitoko bolingaka kopesa ba déclaration moko o peso ki bana na bino babotami na poto bazali kotala yango eza kopesa bango pe instruction bazali koyeba ndenge nini bakoki ko avancer pona histoire ya mboka na biso bozali koyela biso ba makambo mosusu tozali komona yango tatina te yango tolobaka ete eza na sens nini penza kosala émission pendant 30 minutes mais ko banda émission bandaki ti na suko zomona ka ba congolais bazoloba na bango kaka bozoba na bozoba. Point de bandeko. Pana kolakisa bino ete ba congolais ezali pasi pe mawa. Moto mosusu ya lobi ete Kivu ekomi déjà na maboko ya ba Rwandais ba mosusu bazali koloba ete Kivu yango ndenge ezali wana basi ba check tout drapeau ya ba Rwandais donc ndenge ezali wana Kivu ese ekomi na maboko ya Rwanda. Mais soki tuni bato yango wapi preuve pe wapi mikanda oyo ezali kolakisa ke Kivu ekomi na maboko ya Rwanda. Okomona kaka bakobanda kobeta monoko toyebaka te soki ba masolo yango bazwaka yango wapi kaka ndenge tolobaki ete bandeko oyebi soki bato oyo mitu esalaka te oyo soki oyebi awa na poto ya ndeko eloko ezali ande bato bazali koyeba te ata mitu ya bato nyonso tu ndenge bokomona bango wana na ba inviter bango na journaliste bandeko mitu ya bato nyonso tu wana ndenge boza komona problème ezali nini problème na bango ezali boye mingi ndenge bazana ba problème sérieux ya ba facture ya courant ba mosusu bakatela bango courant tango mosusu ndenge bazali ona ba mosusu mai kutu ezalaka te ba mosusu kutu chauffage esalaka te oyo komona azalaka na mbabula na ye abombaka yango quelque part soki ekomi butu ala apelisi yango chauffe ala bomi yango alake azwi bulangeti ale oyo ndenge balobaka mvunga akoti na sa mvunga ti lobi na tongo nde omoni ba situation bato bazali na yango na ekomisi bango kanda yango sikoyo bakomi kokende kobwakela yango makambo ya Congo bandeko bango bazali koloba ete Kivu ekomi na maboko ya ba Rwanda bandeko mais tango boza kosala ba déclaration ya boy liboso ya télévision boyaka na ba preuve moko oyo ezali palpable boyaka na ba preuve moko oyo ete communauté internationale ezali ko reconnaître que à partir de maintenant Kivu ezali lisusu ko appartenir na Congo te bolakisa biso papier oyo communauté internationale oyo ezo ko reconnaître que à partir de maintenant Kivu ezali lisusu na maboko ya ba Congolais te ekomi ya ba Rwandais
parce que bozana papier mon côté bozana be élément mais bozali koloba kaka tika boloba bandeko poto konta na kati ya sujet yango malamu papa Botamba tiela biso ba élément yango to mona ndenge mwana mobali oyo azali koloba ba makambo vraiment ezali kokamwisa pe mawa oyo soko otali kaka elongi ya mwana mobali yango oza komona ete aza na situation ya koregle ba facture ebele mpe ozomona kaka ete situation ya poto donc pasi ya poto mpenza ese ebeti eti ezomona na meme na elongi tala kaka na poso ya nzoto mpenza ekomi na mawa tiela biso babilili wana ebongo nsima tozongela masolo na biso totala ndenge tata oyo azali koloba ete Kivu ekomi ya barwandais basi batie déjà drapeau na bango banini mais tango bozali koloba makambo ya boye bayaka na bapreuve bozali kolakisa po ete toyebi babiloko mosusu ezali kaka basite ya apareko oyo ezali kokoma bainformation ya lokuta me tolingi mokanda oyo ke communauté internationale eza kodeklare ke à partir de maintenant Kivu ezali lisusu koappartenir na Congo te wana nde tokoloba ete bolobi bosolo mais soki bozali koya kaka na bainformation oyo oh apareko ekomaki bajournaux na bino bozali kosala kaka ya nsima ndako wana vraiment nous sommes désolés papa Botamba tiela biso babilili tomona ndenge mwana mobali oyo ndenge azali koloba ebongo nsima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Lelo tozo parler de Kivu tozo le baron kaka boye mais économiquement le Kivu est déjà passé au Rwanda et wana nous surtout ezo salama na appui na aide ya nani ya Joseph Kabila oyo bandiko babolingo bino moko bowiti komona ndenge nini mwana mobali azali kosala ba déclaration ya koloba ete Kivu eza koappartenir déjà na Rwanda ekomi na kati ya donc barwandais bazali kookipe yango donc Kivu ezali lisusu koappartenir na Congo te donc Kivu ekomi pays oyo Rwanda eokipe yango bandeko à un moment donné soki bozali kosala ba déclaration boyokaka mpe mwa soni po ete bato mosusu ntango bazali koyoka babiloko bozali koloba ezali kosala mawa mpe soni bandeko bino ntango bolobaka babiloko ya boye boyebaka teke biso mpe baoyo tozali na bandeko na bakivu kuna bamosusu mpe bazali na bandeko na bango bandeko makambo ngai mama kozali nazali koyebisa bino ezali liseki te po ete ngai moko ndenge nazali awa si nasolola na bato to nasololaka na bato oyo bazali na Kivu wapi na Goma moto mosusu azali kutu na Uvira tosololaka me bandeko ngai natuna bango bamakambo oyo oyebi ke moto aza na Kivu azoloba babiloko wana bozwa koloba biso totikali jamais koyoka yango ya te Kivu ekomi eza koappartenir na barwandais alobi badésordre ezalaki mwa bitumba ezalaki mais sikoyo mpenza na minute ndenge tozali koyebisa bino en tout cas calme ezali mpe bamakambo bozali koloba ete baokipe quelque part na bato ya Kivu mpe batie drapeau alobi en tout cas babiloko wana biso tozoka kaka mopepe wana ezouta kaka libanda epai ya bato bino boza mosika bandeko yango la tozali koloba boyebi ko soki bozali koluka bokonzi lokuta ezalaka bien te mpo lokuta na bino bato basi babandi kocomprendre yango lokuta na bino esi eleki boza koloba makambo botala nsima te kokosa eza malamu te kitoko te bandeko soki amoni mwana mobali azali koloba makambo oyo azali na yango sur te ezali mpasi mpe mawa ndeko bakongolais surtout boyebi ntango bolekaka liboso ya kamera bozali koloba boyebaka teke babilili oyo mokili mobimba etalaka bino mpe balandaka bino kokanisa teke internet ezali kaka neti télévision la voix d'Isaïr esukeli kaka mpona bakongolais ya bazaïrois ya Kinshasa mpe na bakongolais ya Brazzaville bazali kotala yango
internet mokili mobimba ekolanda yo meme moto azali kuna na Océanie na suka ya mboka soka azali kaka na internet akolanda yo pe akoyoka bamakambo bozali koloba boyokanga soni bato mobimba soki boye liboso ya kamera bozalanga na baelema ya sûreté ezala te ntango batuni bino question boza koloba ete bon journaliste question oyo tunaki tala papier yango oyo tala date boye communauté internationale mutu epesaki preuve oyo tala boye me bozalanga na baelema te kako toyokaki balobaki donc boza koya kosala émission kaka mpo na elengi na retan oyo Mobutu apesaki bino ya 32 ans bolekaka liboso ya kamera te lelo bobeli kimpelekese congolais akoma komona soki aleki liboso ya kamera aloba kaka n'importe quoi congolais akomi koloba n'importe quoi mais aza koyeba teke ntango oza kolobaloba babiloko oyo ozali kosala mokili mobimba ezali kotala yo lobi okomona ete mutu wana escroc moko boye aventurier oyebi bamakambo alobaki bozoyeba teke baarchive oyo bino boza kosala bamakambo bino boza kosala boyebaka ke plus tard bana ya poto baza mayele meme bana na bino un jour bakojuge bino kaka na babiloko bozali kosala ntango bana na bino bakokola un jour mwana koyebiso bi papa oyebi ozalaka bandi wana olingi obeta mwana mpona nini oza koloba bo oui papa ozalaka bandi wana mwana ake kobimisa baimage atie ale amona yo papa kuna zoye bomaye alors wana kotuna papa oyo nani yo te wana okomoloba na mwana ozwi baimage oyo wapi wana mwana alobi ete tala nazwi yango na internet mokili mobimba biloko bozosala bozomona yango neti maseki mais boza kobebisa bareputation na bino sans ke bomiyeba bozokanisa te toza kosala liti mpo na Congo oyo ezali liti mpo na Congo te mais ezali ignorance oyo bino bozali kosala ezali nde ignorance